Pour la démocratie et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, luttons pour la démocratie, la liberté et le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. Debout combattants de l'UDF, luttons pour la démocratie, la liberté et le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. Viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, artisan de la paix, Félix Tshisekedi, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, béton, guide rouge, aigle, volcan, envoyé de Dieu, Josué, président Maïlé, Borika, Noël Kanadi. IDPS viva! Viva! Bonjour à tous. Ok, Moussa. IDPS viva! Viva! So ya maman na biso, asa moko na cadre ya parti, asa fédéral ya mama ya Funa, Ligue des femmes, ya Funa. IDPS viva! Viva! Mama ba uti IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS Fédération Funa viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, artisan de la paix, Félix Tshisekedi, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, béton, guide rouge, Aigle d'Afrique! envoyé de Dieu, Josué, président Maïlé, Borika, Noël Kanadi. Aigle d'Afrique! Aza likolo ya Afrique nyonso. Lere bapays mosusu balaki na bakosa na biso o ba Rwanda o ba Burundi o boyi na boyi. Lere sikoyo baye kotiela biso Aigle d'Afrique awuti awa na RDC bango nyonso bakota mai wana ye ale likolo na bango yango wana na minute oyo Afrique eza na maboko na biso
kozolanda yango ya soki lelo tozwi te lobi tozwi te me boyeba ke tokozwa biso tokozwa mpo tosimbi nde eloko ya motuya afrique. D'abord RDC na biso oyo etondi na nkita yango nde ezosala ke faire vivre bapays mosusu même dans le monde eza na bapays mosusu vi na bango eutaka awa na RDC eza malamu yo moto ondimi okota na monde politique yeba c'est un terrain glissant ntango okoti na monde politique ezala na manière luka oyeba vision. La politique c'est la vision, c'est une vision qui est inspirée par Dieu. La vision d'abord, la raison pour laquelle le président Tshisekedi est resté constant par rapport à sa vision, à son idéal. Politique va non monter ma chochoté. Là au moins la makamisa tolo ba président Tshisekedi a ça la montée. Il y a une maîtrise. Bazo fingae, bazo tuka, bazo lobanae, so kangiyuma, donc faut déstabiliser l'institution. So ça libre. Avant ni kimia. Même quand l'autre bango na pays du peuple. Avec Obanalelo, na suspendre conseil des ministres à côté du dictature classique. Réponse à Fougamisa, à professeur de l'université na Kingankati na discours à 6 minutes. Il est pas si viva. On a une maîtrise. Papa Yamas le gars bientôt on a parlé. Ma bonne émission. Il est pas si viva. Dans un discours à 6 minutes, après la genouille, le professeur, il a besoin de petit Rwandais. Pour lui, il y a une maîtrise. So quand tout le monde politique, il y a une maîtrise supportée. Aux abandonnés, ils ont mabé, ils ont malade, soit à Moyamba. Au point ici, ok, si quand nous analysons, on dit que nous sommes niveau. Et c'est les abonnés. Si les abonnés, c'est les abonnés, c'est le niveau. Les résultats dans mes années. Voilà la politique. Parce que la culture, on a dit, c'est une espèce de Kolia. Parce que la politique, c'est une chose à la malade, il faut en avance information. Avance information, il faut la politique malade. Au moins, il y a des choses en avance information. Attention, les Canadiens, les machines systématiques pour la vendre. Alors, pour deux médiambo, quand la bus s'est passée, d'ailleurs, qui m'a mal dit, parce que l'on a une bassalité. Bassalité, ils acquis la politique. Même aussi, on va vous dire, alors puis, alors qu'il y a une classe politique médiocre. Hein? Oui. Pour la Binomoko, vous pouvez défendre Moutango dans la télévision, dans la radio. Le but Christian, il y a un mawa. Il ne fallait pas où les cas. Dans la nuit, moi, je suis c'est Gélobi. Dans la nuit, Christian, il va ah! Tala, Bible est le mananza, mais ma camion c'est la solo. Maudit soit l'eau. Si tu as la mamabé, tu as été lié à l'amour. Mawanaye vandi côté wana. Mais tu comprends biso nyonso totali Angleterre barate coupe il est festival Angleterre barate coupe barate bango banoir bafiki banoir ngai na bondimi na ngai ndele moko te aleki motu mwini biso nyonso toza ndenge moko ata continue na biso ya afrique eza ya kokuta makasi parceke eza me moto akitisa yango bango bamati badikumisa te ndenge bamati parceke eza mpaka okitisa yango pourkua bango okima kuna koya na afrika baliaka wa ndenge siko place bango balelaka malewa tokangi yango kuna na erope kuna nzala badoko ma société monsieur badokanga depuis Félix a fait pouvoir matière les autres matière. Il est perçu vivant. Donc, lokola
États-Unis d'Amérique oyo amesana konyokola ya mboka na biso na baprésident oyo misusu bayaki liboso. Donald Trump ntango aye na bokonzi na ye aye kozongisela bakongolais souveraineté na biso. Omoni na ntango ya Donald Trump Congo ezwi bonsomi, c'est-à-dire bazongisi Congo na maboko ya bakongolais. Bazongisi na maboko ya barwandais ezalaki na maboko ya banani, Congo ezalaki na maboko ya banani, sikoyo Congo eza na maboko ya banani, Congo Rwanda, c'est ça. Tu sais la bande na lumière, pensez na wana bomba ngole tukafinga mwana na yeye. Hein? Les amis kofinga teso na bila yo za kama. Mais il faut to yebana. Il faut to salini to yebana. Que oya zandingari, n'est-ce pas? Oya zali congolais. Faut to yebana. Touti na buru yeki ya makambu wana. Bino soboyebi bomonaki. L'Occident toujours baye na candidat moko pour na moko ya kokima candidat wana aza ndingari bato bayebi te bakenga baisoloir kolanda France 24 kolanda RFI basaleli ye campagne ti baye na punda wana wa akima aganye avant na kiti nzoko nde punda wana aza ndingari oyebi ye 666. Nando wana. Bayulu Madid. Pour la nitolo bara 666. Boyebi. Chiffre combien? 6. Martin chiffre combien? 6. Madid. 6. Bayulu. C'est ça. Donc le coup mona pour conduire Donald Trump parce que biso ba congolais tosi bosomi. Ne ba pesi biso ngwa boye. Lisu likolo ya lisu tobandisi kokotala totala boye muyuda bongo azoya mpo ya kokoma mokonzi awo me yoza muyuda ono mama nanga bakunda ye awa te lobi tolandaki débat moko ezalaki entre Singi Kululu na Christelle Lubanga nakangaki makambo plus ou moins 5 oyo ezalaki capital na débat na bango eloko ya liboso Tingi a révélé nanu kwe moko oyo ezalaki vraiment douteuse oyo moko nanu akoki te koaffirme ke Mobutu azali des pères et des mères, Kabila azali des pères et des mères. Malheureusement bamonaki ye mabe na kati ya plateau mais ameki mpe kotalisa ke non voilà c'est impossible mama ya 8 ans akobota mwana ti différence ezali entre Mobutu azali mwana 1930 mama na ye mwana 1922 siko tala écart wana 8 ans mama ni akobota idp suivant ba biologiste bazali awa idp suivant na ebité ce que ezalaka ba biologiste bazali awa basali voilà. Oui, c'est-à-dire 1930, 1922. Maman a 1922, moi na 1930. Sikoyo, maman a 8 ans à Boti. Il est possible. Bon, là Souana Tingi à lobby, Azaï vraiment sincère à lobby, et ça moi passe pour moi n'andima, n'a firmé le coin, moi n'a firmé exacté. Et là il a mis balai à Gena, nani Kabila Oyo les fils. À lobby bien à lobby, na opinion balobaka qui est nationalité, il y a camarade Joseph Kabila et ça rajouté. N'a pas, moi n'a confirmé que ça des pères et des mères exacté. Et ça passe pour moi peine confirmé, il est suivant. Bon, il y a le lobby que moi il a confirmé exacté. À lobby pour nanga, batu oyo bazaki des pères et des mères badikisa kimboka a évoqué Kasafuku. Je suis naïe ezaki malam mosala ko détourner té, ce gars qui voyage azongi ba frère de mission etikali azongi sa mona kesa l'état. Il est suivant. Ndé modèle moi na mboka Félix Tshisekedi moi na mboka des pères et des mères, des frères azo sala. Il est suivant. Voilà ça qui aspect ya mibali. Ya misatu. À lobby wana muta provoquer qui question wana ezali journaliste atunier
yo oleki Moïse Katumbi na Kengo Wandondo na nini ya lobi batu mibale yo tangeli ngawana kaka batu mibale yo tangeli ngawana yebisanga na bango mibale nano asala tia boutique ya ofele école ya ofele centre de santé ya ofele bana bazotanga usa dozoso baswe ya ofele il est pas viva tingi asali école na ye ya ofele na Selembao bana bazotanga ofele des pères et des mères so boye bisanga Moïse Katumbi oyo azali azana bambongo ebele budget privé asomba banini atonga nini mpona mboka bino bokotangela biso Mazembe est ce que Mazembe eza ya biso nyonso banani babénéficiaka na Mazembe il est pas suivant tokumisaka Mazembe est ce que biso babénéficiaka na mbongo Mazembe mais tingi des pères et des mères tingi asali nini asali école Kengo Wandondo azali parmi bato oyo bazwe rôle côté ya Mobutu si eza na mutu aumeli na ba ministère lokola Kengo Wandondo azaki na ebité sous réserve premier ministre la primature mutu oyo a consommé Mobutu eza Kengo Wandondo mais ata hôpital ya ofele ata eloko ya ofele asala yango te sikoyo ya lobi nga naza des pères et des mères naza fière ya kosala bongo tala bolingo nanga makasi yango kutu epusenga nasala école ya ofele de Moïse Katumbi yoka alobi Bill Gates ana mbongo ebele moko sala ba faire mususu Bill Gates ana mbongo ebele atikala ko raisonner te akoma président États-Unis c'est-à-dire mo sala ba faire eza ebele ba makambo eza ebele il est pas viva na landi débat wana malembe du début jusqu'à la fin na comprendre que Christelle Vanga bazana bango kaka bon omoni sokole eloko ya mutu faut kaka osala de toutes les façons osala nini au défendre mais quand même à reconnaître que lo wana eza mabete il est pas viva alobi ekomi koloba déjà na opinion demi Dakar imagine toi bana na biso ya ba métis oyo tango bakomi déjà gêné na kata ba classe bazobenga tala demi Dakar ekosala mabe il est pas viva est-ce que ceux qui vont tabengi yo demi Dakar est-ce qu'il a toyé bige non na Congo toza race noire jamais okoki komona batu mibale ba mwindu babimisi mutu à moins que azala albinos po bazali édiquer mais yo mutu kaka boye totali soki noza noir ngeli obotemela mama mwindu oza déjà demi Dakar elobamaka déjà ça fait longtemps awa baye kozongisa biso na eloko ezalaki déjà kala na époque ya Mobutu basuspendaka yango de place bafina papa Etienne ozomona yango alobaka constitution oyo voter yango te ezali mabe il est pas suivant omoni déjà que na kati ya constitution ba légaliser déjà discrimination siko lelo tozolinga siko to verrouiller ba poste likolo ya mboka batu bazala un peu ba congolais tingi ya pesi exemple alobi boy lelo nga naza congolais 50%. Naza Rwandais 50%. Président de la République esengeli a signé ordonnance pour décréter guerre. Est-ce que à cause de yango contre Rwanda, Congo contre Rwanda, yosko ozali, papa na aza Rwandais, maman na aza Congolais. Boko signé ordonnance wana. Boko zala nambara de choix. Boko ndimate bande kona basa kuna ceux qui bino boza fort bobo mabango. Ozomona déjà ba paramètres nyonso wana o tinga efokaki. Donc ezo sala que non, nous doit aller déjà nambara de choix. Azoye bate abo wana ko sala hypocrisie likolo ya lita. So yo lingi kaka minerai ka pamba te mais pas c'est pour parce que lelo boye ba yango ceux qui Félix a raté bango na nyonso ba ko sala kaka audit. Eloko yango wana. Na ça sûr que à part l'UDPS lelo ezana parti politique moko ok boye bazali na kati ya gestion basali yango malamu bazate bakokanga mama na place wana nde yango bomoni bakomi kolela oyo alobelaka yango te yazo bakanga ti question de glissement mais question de glissement bapesi bino awa bakongolais nyonso bazomona assemblée nationale alobi bobimisa bato catholique bakomi kopesa raison que non toza na matanga mosengo akufi on a tout organisé matanga c'est matin à kobimisa mo tango ba retard nyonso wana ezosali nyonso wana eza bango to eza Félix Tshisekedi nde moto azoluka jugement
mbala liboso basali yango basali batricage balie mbongo ya kabila bapanzana mpona kotalisa kaka na population ke non bato baza ndenge moko te mais balia déjà mbongo baretarde processus lelo lisusu bazoyebisa bango bobimisa déjà mutu o catholique aza na matanga awawa élection ntango alobi population déjà azomona bakise parlement te ke bango moko bazoretarde processus population tozomona c'est-à-dire lokola bango bazozela bakunda nanu mutu na bango toboyi te balobaki soki jeudi nde akoya awa soki aye lobi ya jekwa samedi voilà samedi lokola akoya awa bakunda ye tokotala sikoyo kandida nini oyo bango bakomi idps viva lobi mokonzi ya mboka akendaki na Ghana aza na grand alalaki kuna akendaki parce que il faut atala en tant que président en exercice ya Union africaine siège ya ZLECAf ezalaka na Ghana. ZLECAf ezali zone de libre-échange continentale africaine. Kuna bapays membre basignaki no babiloko na bango soki ezokotaka bafutisaka yango baimpote neti eloko biso toza nango deja ekoya awa te oyo eza te na kati ya Congo. Bapays membre ya ZLECAf bakoya nango bateki mpe bafuti mpe badouane te batéranger bamoto bato balelaki oh mais comment économie eza boyeboye te économie eza boyeboye te biso soki tosalaka déjà tige coton awa yo koyela lisusu biso tige coton kwani tosalaka nango déjà awa c'est-à-dire Félix aza kuna soki alongwe kuna akokende na Guinée alongwe na Guinée akokende mpe na Rome oyo bainvitaki ye na makambo etali G20 mpona réchauffement climatique. Alors nazolinga mpe na pesa mwa lumière par rapport ya makambo ya matata mpona moni bato ebele bazotuna me matata mponio basali boye tosala mpe mathématique oyo makambo ya zairianisation ebandi na Kabila te Mobutu et puis Kabila le père aye koya ntango Kabila le père aye koya asote na ye atikala kolobela nayebi te sous réserve ya bamikolo nayebi te soki alobela yango Mobutu e Kabila oyo ya motu nde na olobela asote yango atikala kolobela yango te lelo sikoyo oyo ya mwana aye ake kopesa baautorisation po basala badekesement ya bamontin wana soki botali yango nakoka ata kotanga monte idps liva nakoka kotanga yango te na papier nazotala me oyo eza mbongo to ya solo natala na suka dollar mpona teme dollar baero na kati soki natali eza bamontagne nini nakoka kotanga na ngai yango te sikoyo eloko ya modele wana ese bino bokanisi matata mponi mutu moko aliaka mbongo wana ezali lingomba mobimba soki balobi bakanga awa na assemblée nationale ekoscope bakosege te pasi baza ebele yango wana omoni ntango ye akei kuna atangi bato wana nyonso alobi ngai nakokufa bongo te azalaki kosenga pose ezala télévisé balobi no oza kwe po batutu bamonake no awa makambo eza ya kobeba ifo pose ezala télévisé na baproche na ye po bayebaki deja ke baliaka mbongo wana bango moko te imagine toi babaati oyo asala na bango Kabila nanu ye moko nanu père spirituel na bango akozanga takozala échappé te na makambo ya zairianisation wana so na minute oyo Félix aza nanu na kimia eloko ya kongolité wana eza kutu kongolité te toolobela yango mabe donc accessibilité wana na baposte wana baverrouiller yango parce que sida toyoki da badébat balobi bakotia yango na session ya septembre toyebi te soki bakoprogramme yango soki baunanimité ekozala ata na nini awa bakotia yango mpe inscrit à l'ordre du jour débat eza makambo ya démocratie soki biloko oza solide c'est parce que kuna eloko ezali important ezalaki bozala nde majoritaire soki boza vraiment ebele bomoni ke non bodéfendre yango eleki nango mais soki eza kaka ke non eza 5 députés ensemble bango nde moto baboyi o lamuka baboyi ekosala nango eloko te po loi ekoleka kaka ekozala vote mpe bakoadopte yango na nsima na yango loi numéro 2 balobi bien na ntingi lobi ke non bazosenga mpe révision constitutionnelle na kati ya révision constitutionnelle wana baarticle wana 64 article 72 wana 10 baarticle
je crois très il faut pas modifier ba biloko wana pour na nini et ça accès pour ngana ko zana na 25 ans na sana nga mayele mais yo oselinga limite que non faut zala na 30 ans pour comme président de la République tango kabila kota awa kota na âge 9 ans pour na ko éliminer baninga mususu ya mayele azui alobi non il faut zala na 30 ans ba vota ba biloko wana siko biso tout ça awa ba to mayele bazali lokola zana ye na ba 28 ans akokamba mboka te parce que loi est lobby et ça déjà discrimination aux alliés par légaliser yango déjà kala alors tokosenga na biso nyonso awa tozala éveillé mutu moko akosa yo te ke o baye kotia bokabwana na kati ya mboka te bokabwana eza te Moïse Katumbi atikali ndeko na biso azali ndeko na biso congolais mais kokoma président nde akosala yango te il est pas suivant kokoma président premier ministre au chef d'état-major ba évoquer loko ya Mamadou Ndala azaka nani il est pas suivant grade nini asalaki na mboka asaki colonel parce que na tango wana na loi wana o bazolinga bazongisa na époque ya Mobutu soko za de frères de mère okoki kozala chef d'état-major te okoki kozala na fonction moko ya likolo te Mamadou azalaki colonel azalaki demi Dakar 50-50 azalaki colonel mais quand même alakisaki bolingo na ye esuki na zela na ba soko bato babomaye babomela ye libanda babomela na kati ya mboka soko bato babomaye wana babomaye na ba congolais d'origine to babomaye na ba demi Dakar to sala nano analyse kaswa il est best demi Dakar c'est-à-dire vous allez payer mutu moko akosa bino te na bargument ya lukuta ke o lo wana ezokabola bato te ekaboli pe mutu te ekaboli ba politicien aza ndeko na biso pepe kaboli biso ata mbongo ne na mazembe ata mbongo ne na mazembe yo lobaka bongo ekaboli ba politicien biso pepe kaboli te biso awa pepe toza na biso eloko te tokabwani te pepe tokabwani te nayebi te pepe oyo bango balobelaka eza ya famille na bango to ndengeni biso awa na kati ya opinion toza na biso meme mobali tozovivre ensemble mais bango batika eloko yake o ezokabola o demi Dakar bazaka deja ba demi Dakar sikoyo tika lobeli biso autorité lobi bakomi kolukisa ye bakomi kosala koakize ye ovandaki na bato boye comme si bango bavandaki na kabila te bakomi kolobaka etinga avandaki na kabila lokola bango bavandaki na kabila te entre etingi na Moïse Katumbi nani oyo alie mbongo ya kabila koleka Moïse kuta appuyé tingi kutu bobola c'est-à-dire batika distraction toza vraiment éveillé tokolandela makambo wana ntina suka mutu ya kokosa lisusu awa na Kongo na bamama koyoka makambo ndenge ezoleka na kati ya kokosa nani mpo bato tu bakomi éveillé yoko oya te boye oyoki information te mama apesi yo mpe azolandela lobi ministre ya économie azalaki na réunion na bandeko oyo ya baresponsable ya banini ya pepte ya makambo etali bafarine te bato mosusu te azalaki na réunion na bato oyo bateli bacompagnie ya ba aérienne c'est-à-dire asololi na bango bandimi ke non gouvernement na ngambu na ye akokisi déjà baposa na bango d'ici là déjà billet oyo ezalaki 450 mpona kokende kwado ekomi 150 bakotia yango déjà en vigueur etikali kaka basigné arrêté je crois lobi nde eloko wana esalemaki bango tu nde parti basepelaki na ngambo ya l'état basepeli bango mpe basepeli bazwi bakompromis etikali bandoki oyo ya fake oyo ya bato ya mitema mabe bakongole ya demi Dakar bakotia bambongo na bango awa Félix azozela bango da ba disposition ndenge abimi boye azozela bango da ba disposition bakoriske jour mosusu boye balali balamuki biloko ekoti awa batuli na biloko na bango wana epoli il est pas suivant mais tozopesa bango déjà bamise en garde bakitisa babiloko parce que baagent bakozala déploye na terrain mpona kotala bato oyo bazosala ko bazoescroquer peuple congolais il est pas vivant